Mum, she's currently on the chest press. Mum, say hello. No. Got my dad. He's wearing his trainer as well. He is on the pull down press up. We are currently in the park. Dad has doing his leg press. Mum. Presque 2 km. Nous sommes tous à la Kango pour la secret na biso. Bon mon mami, bo kamwaka, bo mitunaka. Ala kisibino secret na ye, moko ya ba arbre ye. Ye mutabanda makambo ya kukima. Ale, barabita ngozana moto ya pembeni makambo ya kusala ya malamu. Ngapi na kopia yango? Sentir na yango yo, tali bunda ngiti banda bandita. Na sentir yango yo. Yeah. Ba tata, ba mama, ba ndeko, bon nyonso bozana au-delà de 50 ans. Come on, Dad! Come on! Woo! You got this. You're nearly there. Toto zonga na gymnase, toto zonga na park. Toto to zongi to mela tati na nga yango CBDT. Ena kwa kitoko. Yango ezo cleaning. Akati. Ba colonne. Ba pancréas biloko nyonso. Eza CBDT. Ya solo. Tozolo bango te poto sepesa mutozo ba kwa mundi moko abika. Kwa kolanda video eza makamba solo. Kwa famille moko bakufaki. Bato mususu batikali po bazwa vie. Eza jete to côté le matin. Ozo mona ye mo ba apôtre azali. Omoni wana. Wazotia ezo po ekanga enzala. Tana ninge bomoni na sentir na ye. Ta bomoni na sentir na ye mo siko azu yango sikoyo azokota masolo donc papa bomoni za masolo solo tala ne libumeke ezalaki me aza pena sentir na ye po famille moko ba se retrouver ba bomoni ba fatigué ba telema baba CBDT viki CBDT bolanda bosomba bobenga toza na YouTube new concept vidéo so bolandi bomona vidéo oyo bolanda ngo bokota boyeba pona nini ti ozwa bien ozwa guérison totalement bye bye. Na renforcer message na yo ezali ya solo. Nzambe atiela biso ndenge tokoza guéri na ba produit oyo ezo guérir ba intestin moni ba intestin ya bato soki eza na salité yango cause ya ba maladie mingi oyo toyebaka te balobi mon peuple périt par manque de connaissance na nzela na connaissance ndenge mama Brigitte auti olobela peuple na ye ete ngai mpe nazali koutilize produit oyo mpo toza basala ya nzambe mingi balobaka verité te esengeli kozala polele tozali bato to kolia biloko oyo ezali kouta pollué oyo ezali modifié yango na nzela na produit oyo eza ba produit naturel ezali ba produit original eza ko restaurer ba intestin na biso système immunitaire na biso eza restauré complètement ba mabumu ya ba papa mingi eko vimba parce que ba bosoto ebimaka te
ngai mpe nazalaki na condition wana bozali komona tosali effort ça fait presque 13 jours yango oyo vraiment changement ekomi total bamama mpe baza koconfirme yango mwana mpe baza koconfirme bana nyonso oyo baza na bamanchester bakotindelaka biso bamessage god bless you mpona encouragement na bino CBDT Viki yango nde ezosala mosala bolanda biso na YouTube bomi enregistré bokomona baprogramme ebele videos 7 videos na YouTube bokota